problème est bandaki na ebembe ya major officier d'ordonnance ya maréchal Papa Chalimba, Major Chalimba. Oya kufaki tango ye na tongo balobi akimisa basoda mbangu abasala rewe na kati ya rewe nde asalaki crise cardiaque tango asali crise bazuye po ba acheminer à l'étranger bakomi na aéroport akati motema tango ebale mbonge akei na matanga wana na bandana batu bakotaka molimo tango bazongi Général Nzimbi a sepé la kate apesi interdiction. Et Major Chalimba ndenge nazolo baboye nazoko mona ye liboso nangai parce que j'ai une mémoire d'éléphant. Na salama bongo parce que mon troisième cerveau est actionné. Le cerveau de droite est actionné. Peuvent conserver des choses le plus longtemps possible. Donc ndeba yaki kopeki ça. Batinon so ya DSP bakenda kalisu c'est pas yebale bongete batie bureau D en civil et banda cautionner tout autour bakota kapena kata lupang on était informé au courant pour na ko prélever soki mutu moko ya DSP aye kuna ndesiko yo ba problème et bandi mais problème ya makasi. Et ben les Mbonge n'avaient pas de problème avec Maréchal. Maréchal a tiqué là qui est droit. Alors, bito longo lié na diplomatie. Azali susu na mbongo te. Botika ye asala makambu. Azali kosala. Il a batama. Ko batama na kati ya ndaku, ki batami na kati ya plafond, que batma ki pe ko lukaye. Bon, bana quartier nde ba ye ba raso likambozo salema. Bana venu tout ça ba yeba que surtout le romo bongo, il faut iningisa vraiment quartier. Est-ce que boyoka un peu moins les solo ye koufeli ya vie et balembonge. Boyoka ngo bana quartier. Biso événement et balembonge to yokati. Neti ngabwe na yokati mais na mona. Parce que ezalaki na quartier na biso ti DSP wana basala atterrissage na lupango ya ye balembongi ba boucler de quartier na biso. Donc ba boucler ba veni ba koti na ba veni union c'est ça tout autour ya ndako na ye. Ba msu ba matina ba mire ba msu ba koti. Ba matina mire ba matina ba mire ya ba ya clôture pour lupango ezali clôture. Ba matina mire ba msu ba koti na kati ba luki eti ba kozwa ba kendo bisa e balembongi na kati ya plafond. Babimisi balembongi na kati ya plafond donc bambila bakoti ba récupérer na kati ya plafond biso to mona eza ya kobete ya lisolo te biso to mona poser venemo esalama na quartier na biso c'est dire que quand le air ya opération on a ba bloquer quartier tant opération te ezala na ndeni Sipson et Bimaka par rapport ya Mobutu abandaka banda ko travailler na ye bazaka na mwa makam na bango ya ndenge kake yo ebika président akutana pina basali na batu ya basali ya Nzambe akutana pina ba féticheur akutana na batu nyonso ndezala mais ako coïncider que Maman Bobi la pe bakomaka ko sala pimo makambo na ibalembongi à partir ya ne bakoma ko sala makambo ibalembongi ibalembongi akoma ko yebisa lokola Maman Bobi la ba secret mususu ya Mobutu Mama Mounoué, papa ma MBD construction na makambo teli kotonga bondi melangai ezali wana mboka na kombo ya ingénieur Willy Pantou pona ba travaux publics obanga te surtout bino ba gouverneur province na yo tonga makitoko et sa confiance na MBD construction après koyoka invitation ya mokonzi ya mboka pona benga ba diaspora nyonso ba ya kosala eloko na kati ya mboka na bango otala ndenge MBD construction et fungoli pe ba bureau awa na Kinshasa MBD construction ya mwana mboka consomo congolais benga bango mbangu na numéro 00 33 66 96 82 502 OP 085 27 04 795 yonde kozomi na Kinshasa kimambangu na premier niveau na nouvelle galerie présidentielle kuna na local numéro 1 M13 Kinshasa Gombe oza mobimba mokili mobimba toyebi que vous allez belé vous allez côté la haut-parleur merci na confiance pe na fidélité vous allez couper sa biso mikolo na mikolo vous allez ko sepela parce que 4 coins 4 continents vous allez côté la biso partout toujours appelé ba réaction awa vous comprendre que to kiti na terrain to kokutana na mama kitambala elongo
na la grande famille mobimania sur ba proposer biso ba traitement il y a beaucoup qu'on ndenge ça les mara toujours et puis tu y aura toujours qu'on découvrir masolo et bombama bobi que haut parleur tous allez le la livre chaque jour dans motel arabiso ils allent chapitre et sika sur le solo toujours paye balembonge ils allent ko ngisa parce que azalaki moko ya ba oyo bazaki ko sale la traitement traditionnel na biso pe topé azaki kombone ki ndaka makasi ndenge pe lelo tozali ko lobela ba mama ki tambala boye ndenge tozali ko lobela ba mbuta na ba yaya ebele de même que to lobela kapé ba grand mbuta na biso ba papa Kimbangu ba papa Machwa ba papa Bumba ba papa Bachaka bato ebele oyo basala vraiment combo na mboka na biso ezali ba combo to continuer toujours lelo ko rendre hommage tina nini tokiti awa boyo kapé moi lisolo wana. Alors, moi, les solos moukiel, les choses il y a témoignage parce que tu jouis bas contact. Il y a le côté à famille, bana, il y a papa balembongo, msuba komela kibiso, tu jouis pe, vieux pe belé pe komela kibiso. Mais épisode pe zali toujours pour continuer pe bosso au monde na docteur api tu zali ko sala. Alors, le lot, tu y na kinko le côté oyo, tu royo kapé version, il y a côté oyo, tu y a mami programme. Mama kitambala mbote na ingeta matondo mbuta tangu niso tutata sabana nzambe fungi mbangu ilokuna ya kimpa baada baleki bango ingeta voilà mais sinon santé qui mezali bien angolo tata zobatela bande kopé bazoko yaka ingeta matondo tobia wana isa maiti babi mai bakima ngo te so kimika mai bakaka mai la na rapo chula matondo pe marape ingeta tota saka bateza musata tata tininga na sena moi na pe marate za botu moi to sa musala tata ingeta na bosolo na boyebi pe na vérité voilà alors de l'autre côté Mbuta Patrick Pazalia wa mbote na yo ingeta mbuta mukendi yenge keno yenge na batu nyonso ba olanda biso o ekuti bango na moi bonjour o ekuti bango pe na pourquoi bonsoir na bango nyonso na pesi bino nyonso ba mbote voilà ba mbote ndenge tolibi masolo ya redécouvrir ezali awa ebele vraiment beau salana branché tina suka boko rolandango alors toujours au senga bino et loko liboso yo fele oko kampe ko s'abonner bande ko tobi que to botala biso belé na ba télévision jo pena pe téléphone mo pandi to pe jo lien partager lien de ko yebisa s'abonner na haut-parleur to mata to za la vraiment belé et de plus to senga susu ya ko aimer bande ko na wana obligé parce que boyebi que badongo le miso bazali belé ba msusu ba lingaraté côté ko fina côté ya ko aimer bango ba dislike ba dislike ndek ba anglais ba lobara alors bochaka chaka mo ba pousse na bino na poto lakisa que vous allez vraiment intéressant alors maman Kitambala lelo tous allez un peu comme on a na communauté ya bato oyo babanda qui comme kosala ba campagne kotondisa na ba mangomba côté ya na l'église tout monde na Congo tellement ça ramboka pe ya ba nigérien ba ya pe belé ba sala ba église awa ba ougandais ba nationalité belé ba sala ba église awa mais le lot comme on a par exemple un pasteur na kombo ya papa Mogisho alobi que juste na kanda azokolo ba bêtise aloba qui un peu ba insanité mais après alobi que zali nango ba montage tout ça mais le lot corps bateau bozali comme ba indicateur ya masse tant beaucoup mieux tomber dans la bêtise où ils ont une mambo na ba privé en cachette déjà to ils ont gonga yango que nyo se fait bimana kolele ndeto comme mona mambo allez-y ingeta matondo mbuta ngana lubakango na yepele na njira fumu kimbangu pona sambela na tous les sortes église même comment na mona fumu kimbangu yenda za mvuluzi na biso bandombe o tota saka bana nzambe zali bosolo boyebi vérité po to lobaki tango ifweni tango ekoki po misana na bango nyonso tu ya mabe ebima na poisa pe bato tango bazotala bazo comprendre que papa nanga oyo aza papa lokuta mama nanga oyo aza mama lokuta to yebisa ka tata mokena nyonso abeta bango na munoko pona yebi pe zato sala ba émission bon mingi pa na bi mutambo otalisanga e ozana ba serviteur ebele ya satana nzambe na tumba bona munoko même ate mili bosa cher ne bana ni bayebi ke o aza serviteur ya satana to ça va dire parce que vérité il pas tel ça qui na kanda est-ce que bino pe bango te penza na koti penza na profondeur ya likamu na bango te mena otalisaka kaka
lelo soki mabote belé kufi ba mamé belé ba parents na ba homme de VA bana na banzela lelo mabote belé à cause pe ba prophétie po te ba pasteur ba bomi mokili ba bomi mboka au total sara ba tezali bo solo boyebi vérité oyo tuninga ngana na pesi réponse po total sara ba tezali bo solo boyebi vérité po te ba pasteur ba bomi mokili ba commission ngo lokwa mwa royauté lokwa mwa royaume ba na habité so ba komo zo bango ba église yango ekoma lokwa bandako na bango to ekoma bango esika ba je azaka na cher wana to sentika sentiment cher wana mais biso total sara ba tezali bo solo boyebi vérité matondo mbuta matondo. Voilà, merci beaucoup. Alors pour passer de l'autre côté na mbuta Patrick pote masoleuse ale belé na intro awa bandeko to na to beta moi lisolo moké surtout mikolo ba épisode de ça ko beta mais otala mingi bana mbinza vraiment ya solo zo bana ngaliema ya tongo o baroki ko yeba mama mbongo. Alors lelo to kutani pe ndepe to zape na plateau et ça les pe to ko na yo parce que vous allez moi na pe ya mbinza na habité au fandika mwambinza na kimkolo inane des ans lungwe ou bien kibomona pe au VKP d'abord pour na masolo to beta wa bande ko bazola na vraiment mon kimoni bato ko d'abord comprendre ce ko y répondre biso na mutu na wana mutanga na za mwana mbinza na za ni grandi na mbinza donc na botama na hôpital wa Masser wa Delvona wa mbinza zone donc na za vraiment na mbinza ni grandi étudier même na tangi na ba istek na tangi na ba jikweta na beti basket na centre supérieur militaire na beti football na école de foot na centre supérieur militaire donc biso toza vraiment bana mbinza ni grandi donc soko ko kiti na quartier boye batutu ba yebi quartier na ngai ni grandi na botami wana na tangi wana donc eza côté pena na botami donc ti siko to na ba parler kuna. Voilà, alors pour nini bana mbinza parce que sangwe kenda ke panzana ka un an et balimbonge na mbinza e balimbonge na mbinza sangwe panzana ka lupangu bisika zalaki o bato belé bazara ko ya kozwa traitement. Est-ce que vraiment c'est vrai ndepo vous avez na mbinza mbinza rapema roningana na vent ya papa balimbonge? Bon, biso tonto kola to ando mona pour tous les côtés moko na balimbo avenue on a pe ils a fini to ando binga ka avenue balimbonge ils a vers sur les qui a rébarré avant comme Gramalik mais nangambo Gramalik te nangambo dans vers village donc to ça pena bana quartier to ando mona ka batu bayaka batika mapapa libanda batu bakoti mona bayana ba pompe minene ba pompe pena wa minene o batungola ka mais minene pena on est pas pompe minene tellement biso pe to ando sambela kuna te to mona kaka oleki kaka pas projeter là non libu mwa mutu na nous faisons la ndenge ni poza na pont ezo pompe ya pompe parce que to ebito ça na ba pompe na biso oyo ya mikebo non oya il faut ba pompe moyenne te connais qui vraiment ba pompe ya mi donc so pompe on aussi mon PD mabo ils ba pompe pena minene o mona ba to ba ya na ba ko to na ka ba no ba so ke kuna fu ba tungolo so 3 pompe wana e ba pompe pena minene ba pompe ya mikete c'est non donc on y a un seul bimé rotonda mais non ce que ceux qui batungoli parce que tu as dit que ceux batungoli mutu faut toilette pesa la pembeni c'est-à-dire bazaki na ba toilette kuté ezaya mulongo ezaya moko te ikoza ta ba 7 toilettes 8 toilettes na kati ezaya tuna ba toilettes na kati et bon place ba tungolo cha ba toilettes te comment pourtant ba tungolo po ba pompe ngezaki ya minene ya mikete ba pompe biso sala raté e ba notika ba papa libanda ko libanda ya lupangu ya enclos ba tiki ba papa libanda si bana kase msuba kuma pe ko ya ko yibaba ba papa libanda na msuba ebo buba yibi ba papa ba sapatu ba mutu nyonso ya kuno okotana li papa te fetika libanda zawoni ya makambo na ve kana vivra ouais mais bon d'après retourne à te que ba pompe wana ti bozoya nango ba pompe ngo likambo nini ko ba tongola yo on a biso zena ba âge mo ba 12 ans 13 ans o mona kaka mais le quoi tozai c'est tozai ba mon petit tozai ba catholique bo mona ngo kaka bo mona ngo ka marque bo tala ka église o ande nini ba ba kana ba pompe yo bika sera na christianisme ezana pe makasi o comprendre non ba belete qui mu pena no ezali donc bo le ka bozo mona mais ko effet oyo e bande ko sala makuna na kati biso to ebité poto bande ko kota te mais to no mona bato boya na ba pompe minene c'est à dire que le monsieur vraiment il faisait son temps succès bato bazaki lingombe comme qui vraiment munene bon lingombe comme munene mais munene lingomba ngo ezaneti ba lingomba neti ya ba oyo ya ba minene to komi nango lelo te
pour sérieux na pe population ezaki mingi te neti lelo sérieux na population ezaki mingi te o le kana nzelo mona embouteillage bien ba mituke tambola na prince neti na route de Matadi wana o embouteillage camion kangami etika la ozate donc population ezaki vraiment non mingi te église ezaki mais pas grave ya munene ya grave te mais ezaki quand même église voilà alors tous à niveau moro awa il y a Ekoufeli ya papa et Balembonge parce que bande découpé moi mingi bazo retourne ba question toujours continuer ba épisode P mais ba yebisa photo tout na bana mbinza parce que même neto ça na ba docteur rapide les autres mais il faut ça là il faut sur la paix même na bana mbinza alors est-ce que arriva pena nenge to yoka que ba spéculation to pe ba rumeur ya batum susu que le vieux abatama ko batama na kati ya ndaku ke abatami na kati ya plafond que batba ki pe ko lukaye bon bana quartier de baye ba so likambozo salema bana venu tout ça boyeba que surtout le romo bongo il faut eningi ça vraiment quartier est-ce que boyoka un peu moins les solo ye Ekoufeli ya vie et Balembonge boyoka ngo bana quartier biso événement et Balembonge to yokate neti ngabwe na yokate mais na mona parce que ezalaki na quartier na biso ti DSP wana basala atterrissage na lupangu ya Balembonge ba boucler quartier na biso donc ba boucler ba veni ba koti na ba veni nyonso ça tout autour ya ndaku na ye ba msu ba matina ba mire ba msu ba koti ba matina mire ba matina ba mire ya ba ya clôture pour lupangu za clôture ba matina mire ba msu ba koti na kati ba luki eti ba kozwa ba kendo bisa Balembonge na kati ya plafond ba mise Balembonge na kati ya plafond donc ba mbila ba koti ba récupérer na kati ya plafond biso to mona eza ya kobetela lisolo te biso to mona poser événement et salama na quartier na biso c'est dire que quand le air ya opération on a dit ba bloquer quartier tant opération te sala non ndeni Sipson et Bimaka par rapport ya Mobutu abandaka banda ko travailler na ye bazaka na mwa makam na bango ya ndenge kake yo ebika président akuta na pina basali na batu ya basali ya Nzambe akuta na pina ba féticheur akuta na batu nyonso nde ezala mais aka coïncider que mama Bobila pe bakomaka ko sala pe mwa makambo na Balembonge à partir ya nde bakomaka ko sala makambo na Balembonge et Balembonge akomaki ko yebisa lokola mama Bobila ba secret mususu ya Mobutu ndeza ba secret ne caché o mama Bobila yebite yeton bakomaka contact na mama Bobila akomaki ko yebisa mama Bobila ba secret mususu ya Mobutu comme ndenge Mobutu azarana ba numéro na yeso qui peut-être à meeting ande ko bimami ba donc attaque mon compte kaka ndeza amitiki na moko na ndako mususu akei na meeting siko ezaki na chambre ayebisaka mama Bobila da ke chambre oyo kokotaka yango te ndenge ba ko ebele bazara chambre na okota te OK ça chambre oyo amiti kaka dans sora kei na meeting aosa meeting ye wana bo mona ye mais ye pe azape na chambre et aka coïncider que tant Balembonge ayebisi mama Bobila ba secret wana mukomsu Mobutu akenda sa meeting na ye mwasi wana mama Bobila akenda ko fungola porte oh chambre oyo mama aboyaka oh papa boyaka ko fungola te mama Bobila ko fungola tant ko fungola akutana fara na Mobutu et ko éclater sur ba menace wana mama pe aloba afungola vérité que non des aboye m'expliquer ngeza ke Balembonge mutu aloba ke non des aboye soko moni mobali na ko sa meeting amitika kamsu na chambre ndenga na yaki na fungola pona mona et comment est-ce ko luke Balembonge ba komo luke Balembonge e Balembonge wa mona te et ko considérer ko e Balembonge akufi wana sango bimi ke Balembonge akufi ba ko sala ekeko wana église na ye ba préparer loko wana ba sali ekeko ba tie yango na kati ya cercueil na roye ba menace déjà ça qui ezo voyager ba ko kuna na mboka faut ba ko kuna na village natal na ye côté abotama ba ina bembe na aéroport ton bembe comme na aéroport Mobutu comme si azoki ba soupçon alelisi singa atindi DSP abibo kene rapide kuna ebembe wana e matate avant ebembe wana matana avion il faut ba sanini il faut ba fungola yango ndeton ba kei ba DSP ba insister ba fungola ngo famille boyi ba taka Mobutu apesi meeting yo nani oboya simba benda kuna le ba fungoli bord ba zwa ba honnête ba mekande corps wana ba honnête ba chuba boyi libaya tant ba ko mais OK ba bele bando zela que le vieux sait quoi wana zaki sko eloka sala ki mécanisme ya sala ki yango wana de façon que nde ba mema corps wana soit disant corps et que wana nde ba mema na village natal
et yo ça là que ba kundi après quelques jours à Saint-Nini à Sekui. OK. Vous comprendre. OK. On a donc Jésus siko yo pena Congo. Jésus à Congo. On est qui bora betaki. On a bora suka betaki ya likolo yango wana. Et yo considère Mobutu peut tellement yo bika Mobutu azali monstre. Ayo timbela. Tant bakei bo ba mekaba honnête bo libaya ba longoli ba bilango batabo pina libaya forme balembonge. Nde sikoyo Mobutu a déployé ba DSP ba ndasko koluke. Nde ba sala sko atterrissage pa na ye. O na biso ke ba boucler tous les ba venir. Ba boucler ba venir ba matina ba miro msu ba koti ba ko kange balembonge likola plafond. Histoire balembonge za wana eza o nga na yebi na mona na misu. Bino wana ça ba 12 ans 13 ans 14 ans presque ba 15 ans 15 ans 12 ans na kati wana moi bobeta Aïe Kinshasa mwana mama yo kelanga isango papa ndeko yo moto uti ko zo examen d'état komi sur sa moto tepo agence de voyage sa moko so kyo lingyo kende ko tanga okozala mobimba yo papa mama olingi osala ba faire to pepo na ba visa touristique na bino agence ezali kaka se moko Van Travel Business oyo ezali agence ya solo e fandisa masolo depuis ba États-Unis ti awa bazali wana elongo na bandeko nyonso oyo bafandisa masolo ya immigration na ndenge ya 2 fois te pona kosunga yo ozwa visa na yo kitoko visa d'études visa touristique visa d'affaires tope olingi o assister na conférence kopalangana te awa okozala mobimba na yango les DG intelligents les jeunes leaders Prosper Van Buketi oyo alobi promotion ici et bani surtout pour na ba finaliste mwana na yo kende kotanga na États-Unis na ba Espagne na Canada pesa confiance na Van Travel Business Inga bango na numéro +1 317 47 50 226 wana kozwa bango na WhatsApp topé na +1 317 812 99 40 oza mobimba ah oui boye avion et komi elengi. Voilà, alors, papa, parce que là, toujours là, bien, tout que moi, ma lembe déjà, par rapport un peu à Yalisolon, déjà, te comprendre un peu moi, mobimba nango. Là, toujours, mon que version ebino, bana ne grandi, au bana mbinza boye baki. Bino nyoso, Lisolon nenge boye belaki, parce que nenge botu nenoki, mais qu'est-ce qui se passe, tu as dit que na kawane au sala, que ma question, ils a la trop, mais en tant que vous avez bandimité, na ndenge boyebela ki un peu moi les solo mais tant on va bloquer qui est que le koya ça na tant on a qui na comment je fais na plafond si na kaya version na est-ce que babima ki bino ba na quartier bo mona ki ndeza la attaque bozo mona bazo koka mutu moko to comment et puis oui bino so ba ko kanga mutu quartier zaki quartier ningana ki niveau ba DSP sport c'est un DSP zaki ba on bazaki garde présidentielle neti lo to kuma na ba moura soki ba moura o so ba chikata donc DSP on a ba bazaki ko garde présidentielle on dit batu bazali ba soda mo ya somo ya dans ce ba ko ina quartier ba kelika momnene sawana donc ba encercler ba kangi ba venir neti bango pong na bango zaki ndaku ne zaki so oye okoti na venir le quoi première troisième parcelle siko avenir na liboso ya mipanzi ya basima kuna nyonso zaki encercler la bambila bazinga ki dia pour ba comprendre que muto bora beti c'est que azali photo lukai pour ba comprendre que asala anga sala da scène oneni oche ekiko na kati ya na kati seke c'est que ongo sa scène lesko tamu kimbile ko yiwana bakanga ye bakoti na bajipa ya basuda bakena ko kenda balimbonga na tina ninga kufa to tikala so monete histoire nepe ti lelo kenda bunga balimbonga kufa on eza o biso to mona eza ba version oyo naza te que no inventé bien mutabete ngateza oyo na mona na muzana na bana quartier c'est que nyoso bo aprena kozo ba yelaki nyoso wana ezaka vraiment bon pour ceux qui azali na problème na Mobutu te akoselo ko na comment DSP yaki ko lukai tant DSP yaki ko lukai donc on ezaki rubrique ya problème azaki na président yango ce que ça qui abeta pour avant ça zakane kimia azaki ne normal on sa musani normal tant ka futa ne ko pesa maye ko sa eloko wana ndeba yaka okanga yebika sérieux wana ce ba beta etonga soki ndeni to componente ti akenda vraiment voilà alors tozo ko zonga to moni pe ba kisi ya liboso to ko un peu non ko comprendre là to tuni mona mbinza
né grandi to qui version bana quartier le lengeni ni bango ba prena ki li solo wana ndenge papa Patrick mekempe ko beta li solo ndenge panzana pe na mo bana mitsa ebele boyebi que épisode on tout ça toujours ko continuer na ba recherche toujours il y a et balembonge finition na ezala ki ndenge nini tout ça toujours ko continuer nango mais entre parenthèses pe awa to moni pe ba produit lisusu liboso awa to moni ba produit ebele alors maman kitambala moi motuna parce que ba maladie misusu batu bazwa bakuta na nango est-ce que yo tant motoyen na zana kamoro bo banda mbala mo bandi ko traiter ou bien au salle non consultation pour apparemment ba maladie batu misusu bazali à quel hôpital azomona ne bazomona maladie te mais eza ko liaka kambongo eza ko liaka kambongo eza ko liaka kambongo na makambo bongo bande ko pe balobaki to ndeko moki ndi tuna non maman kitambala abanda kaka bakisi ngo mutuka na ko benga pe na sombika bakisi to il faut mécanisme ko contrôler ngeta batono to bakanzo to esalisaka mutu berere mais molimo esalisa mutu berere te to ana maladi mususu eza maladi ya butu to ape na maladi mususu esengi ke mutu oyo azwane kaka prière maladi kei et ape na maladi mususu ezosenga prière mais faut amilaka kisi faut bika c'est total ça bato o ba maladi ça balolenge belé o ozala ki maladi ni ça maboko ya bato mais yo kendaka ozomela kisi na place kisi wana ekota na nzoto o mona kisi wana bazolo bakekoto boke kotambola o nguma azomela moyen mutu pas doit changement ezate po biso to kena kotope ba kamususu na ba campus na ba mama yemo to kena kozo ba kamususu pe ba minganga ba lemi siko ba bengi biso pe to ke kozwa mutu wana pa biki oto saka moto ezali bosolo boyebi vérité pona likama bakisi bato musu babika na mabele bato musu babika na mai moto musu pa biki na lusambo moto musu pa biki na kisi mais biso mingi to landela moto soki to comprendre que malade neza malade ya molili to ko landela na molimo pe to so traiter nzoto matondo mbuta voilà alors to ko yeba pe bakisi mususu onde bandeko ba moni boye ba monika ki telemi boye bakani ni o ezali ya ingeta matondo wana ka tokozongisa micro kuna côté ya Mbuta Patrick wa kosunga biso alors papa Patrick yo expliquer non biso bandeko ba monika ka bakisi telemi awa mais ça la rani ingeta mukendi omoni biso tango toza bana miketa tozokola ezaki toande ko bela rare toande ko taper hôpital te omona moi libumu pasi boye mama baluki moi na sima lupango babuki moi makasa bololo atuti yango bien a passant wana to ando passer bando passant na ba passoir te azoka elamba bien li pute moi morceau li pute a passer kisi atungo li bino des pompes bino nyonso moi samedi ba tokse bino moi Congo bololo moi kopa Congo bololo avant bo déjeuner ba kalinge bino na makina sardine ba bino mapa ba bino kopa Congo bololo chaque samedi babi avant o mela ti wana il faut mela Congo bololo ato bangaka bololo il faut melaka point nini au mona d'arriver pas moisa na donc il faut na liango faut na mela Congo bololo cela veut dire quoi bokoko na biso esungaka makasi et puis toi na ba kisi msuna bokoko ba mindele bakoki opesi bango maladi ona ba lembani yango biso na bokoko to silisi yango comme na minito ba prostate toi na kisi na biso ya prostate ndenge za wana prostate eza tant mususu ekozala ebepesa yo posa kosuba pamba musu olali oyoka posa ya kosuba pamba olamuka boye posa kosuba olamuka boye na buto kosuba même 12 fois wana eza prostate abandi koya ne fe wana eza pe ne fe musu ya prostate akomaka cancer ya prostate akoma kobima okoma osuba makila omona osuba makila et puis oyoka ba ventre pasi ba ventre ezo bloqué prostate ya cancer wana prostate akomi cancer toza pe na ba prostate mususu o ezalaka moins osuba te bakola koti o ba sondes ba prostate nyonso biso to traiter ngo mais oso oke na hôpital ba ko si sango te biso za ba mususu ba uta ba mboka libanda ba uta ba Allemagne ba Belgique ba Londres ba ya ko traiter prostate na Kinshasa aye pe na sonde azongi normal donc kisi na biso bokoko eza efficace il faut to se confier nango. Et puis toza suna kisi na biso ya diabète biso diabète tozong saka mutu na régime normal to pe saka na première cure na biso ezaka ya mai so to pe so première cure na biso ya mai seconde cure nango ezalaka ya poussière na bali yango na biloko donc so omeli kisi na biso prostate to pe saka 1 mois pardon ya diabète to pe saka délai 1 mois. Et puis avant banda kisi na biso ya diabète il faut otalisa sucre na yo ezao na combien de pourcents
soki obandi pe kisi na biso ti ozokende il faut otalaka si omona sikra ezongi normal ozongi na régime même si o bapesa ko bakisi na bango na bapesaka wana bayebisa oke kolia ke loro tel biso so obandi traitement so diabète ozongeli régime na yo normal tozana bakisi lisusu ya force force pona biso bana mibali mukongo bakisi na biso force tozali nango ya kobaka tozala nango ya komela tozala nango ya purge toza pe na ba massage ya peni topesa yango po soki mutu akana problème ya force bien hémorroïde peni pe edimnaka omona peni et perte de dimension nango soki topesi yo kisi na biso komela topesi yo purge topesa ya kobaka kisi na biso ya purge ekenda kosukola pota oso opurge oandomona osa sel ebimisa lokola bazei bilo mwezo bima lokola bazei lokola batufina wana aoke kosukola kisi na biso ya komela yenda kenda kokausa eza lokola ya purge asali pansement oya komela ake kotumba pota ya kobaka azongisaka nis donc soki topesi ya kobaka eza azongisi nis na normal po ermsu nis efungwamaka na ba hémorroïde wana azongisi nis na yo normal oyo nde azongisi dimension ya peni donc yeba baka ke 2 fois par jour wana côté force na biso ya mibali toza pe na kisi na biso ya hémorroïde bamsu baza ba hémorroïde interne bamsu bana ba hémorroïde externe tous les hémorroïdes wana to traiter yango mais soki mutu azana hémorroïde oyo ebimaka tozana ba kisi oyo topesaka ya kovandela wa obana traitement ya kovandela tango ovandela ngo ezongisa musumbana na kati so ezongisi musumbana na kati nde sikoyo tutaki yo kir mais avant to bando kir mususu topesa no ya kovandela de façon que azongisa musumba na kati mais so azani kaka hémorroïde ya kati topesa bakisi ya komela ya kutungula na ya kubaka OK awa tozali na kisi na biso ya o hémorroïde awa tozali na kisi na biso ya o prostate esi na explikaki déjà kuna awa eza paralysie mutu nyonso oyo peut-être même okabwani loboko koto neutraliser lokolo neutraliser salaka te tozana bakisi ya komela towana bakisi nanga pire tozana bamassage nango eza bamassage ezaka banzeta bokoko tozwaka yango so o masango obando sentir oyoka sensation na kati même loboko ekoma paralysé mais o sentir sensation donc tant o masango ozo sentir sensation na kati ya mukuwa e réanimer o mukuwa to apena bakisi nango misusu totangisaka na misu obuche mutu na misu totangisaka na misu donc wana eza pona pe utiliser et osali sape mikuwa et ça sa mikuwa eza kisi ya mikuwa mais totangisa yango na misu akenda pe ko sukola su ko zongisa cerveau po mutu so akomi na paralysie koma na moi perte ta mémoire parce que kisi wana misu wana ekendaka ko zongisa mémoire mutu pourtant to masio na nzoto efuto masio to sapeso pe traitement ya kati ya mutu de façon que mutu ezonga normal ozana ba perte wana ti wana eza côté ya bata paralysie bon toza suna ba kisi na biso awa force sexuelle toza suna chukululu oyo ezali pona batu nyonso bana problème ya ba mari de nuit okoki olalaka omona basi ya butu bayelaka oso oza mobali ozora ba rêve mususu ko olala o se retrouver mususu o éjaculer avec chukululu so topesi yango tokolakisa ba instruction ndinga osala eza biloko kotumba eza na chukululu oyo kosukola kir nango ezala 7 jours successifs même au perda bandoto lotaka te même olota kokangaka te soki bando sukola chukululu ozongisa bandoto pe olota okangi soki oloti okangi tozala na posa bandoto wana obeteli mama kitambala wanda kolimbolela oyo besikani eza mabina malamu et puis soko zaki na premier mari de nuit oando mona pena bayeba telemi musika bakopusa na pembeni te azo regretter na musika ata pena moi si na wana ko soko ma place ça te ozo mona ngona vision pour na chukululu o mais eza accompagné na biloko kotumba so mutabengi toko siko ba misusu ba yela ka bango te pona nini koyela nde misusu ye bakutana na mari de nuit to femme de nuit na bout ba misusu ba na bango nango pete te misusu baza nango te na loba ke o bato basala kwa nisi na ba mari de nuit soki osali chukululu o mona bango ba atelemi musika ko kaso pusa noti et puis o bona su ba rêve te bato misusu pe azana mari de nuit mais nanu amona ye boyiti
amona été mais or m soit ko surtout kala la ki a sentir a poli aya kana bandenge bele mutu mususu okomone mutu mususu omona été mais omona ba signe nyonso wana neti soko mona ka été soki obandi traitement na biso okomona yesiko ya ye atelemi musika o comprendre pena ke mutu nga ndeko ko déranger nga ye mais ako kaso pousa pembe na ngati neti ndeko moko palo ba ina tunde question lobi ayebite mikolo soki ba esprit ba komi pe ya ba PD to pe ya ba homosexuel bi omona boye ozolota ndoto neti ozosa couple na mutuka lokola yo mobali là yezani bon on appelle ça eza même semence mais eza même semence mais eye na ndenge mususu est-ce que vous comprenez ezaka c'est pour yo commerce ko go bandola la boye oloti am so ça rapport mais aime ou éjaculer est-ce que vous comprenez c'est que au sala ki yango ya réel au sala ki yango mais au sala on a ndenge ya butu bazo utiliser est-ce que vous comprenez et ko ya pe na genre on a po eza déjà monde o comme dia ko exister to comme na ba PD to comme na ba lesbienne on se comprendre milimo na bango pe et comme ko tourner milimo na bango pe so manifester donc pité ça isusu ya moi si na mobilité et comme pe na genre wana donc wana pe zakaka même esprit mais aye na façon mususu comme si ndena ebiso ke mususu akozala ke aya ko mona kae mususu o mona kete mais au santa kaka be fait na e be faire salaka donc eza ba genre wana eza même eloko semence o wana ekatana avec chukululu en tout cas semence ane ekatana o banda su ko mona bangote alors bato bazana mabumu minene est-ce que peut solution na wezali bakisa mabumu ezali wana OK kota mama kota bakisa poussière ako atalisa bakisi pour mabumu voilà alors tozongi pas ya mama kitambala pour na to comprendre mama kitambala bato mingi soki aboti libumu eye munene solution nini est-ce que nous remède pe formule pe ya ko sunga bande ko bongo on a la place matondo to ça bakisi na biso mususu eza ya poussière to bakisi na biso mususu eza ya mai po bamboka mususu ba biloko ya mai kotaka te na bato bazali bomunene ya mususu libumu comme lokwa mutana na zemi et bimisi peut-être ba biloko mupanzi to na bakisi na biso ya kokisa libumu to apena bakisi na biso ya kokondisa mutu mutu akonda to apena bakisi na biso omeli po munene o tota saka ba tezali boso bwebikete po mutu na mutu azana ndenge ne ya milingilaka mutu muso ko linga ngali libumu nange ya munene mutu muso alingi ngali libumu nange zala plan mutu muso alobi tenga azanga na posa za munene te za posa za mukebe mutu muso abinga za na posa za munene to na bakisi na biso to tapela ba antibiotique na biso to zana ngo mususu ezali ya kokauka mususu pe ezali ya mai da to sala po bakisi eze belé to ko banda ko expliquer ka moko te c'est que mutu nyonso to ko za na problème ya santé soka bengi o to traitaka to ko nzima po te nzota mutu basakana nango te nzota mutu pe basana ngo BRT biso to za bakisi na biso c'est tambotina la poussière sko te ndenge to tina ya poussière to tal sabino ndenge to salaka ndenge to zoka chasso moko to ko baketia 3 litres et toka etikala 1 litre et demi ne to ko tal sa o ko mela matin soir nde to talisaka to relaxa bino ndenge to salaka to zapela bakisi na biso mususu ya e ba cancer utérus na bato bazana ba cancer ya mabele ya makila to na bakisi na biso to traiter bato bazana bakana ata opoli ata komi ko sanza ba maya mwindu ne to mona lokwa akisi na biso eza awa ko banga te ato sala toilette normal te okozonga na régime non normal o to ta saka bato zali bosolo be vérité to apela bakisi na biso ba perte ya mémoire pour perte ya mémoire wana eza to mona ba papa misusu to bana basi misusu ba komi pe na ba perte alo balikamba zo bosana eza pe na bana mususu ba botami mais azaka na deux mots to na deux phrases oye aloba na journée to na bakisi na biso ya kozongisa o ezali mémoire to apela bakisi na biso atozolo ba mama ya lupemba mama ina biso ya lupemba oyo to ko utiliser ka ngolo lenge ya kopakola ngo kwa mafuta mais ça na ba compagnie na eloko mususu voilà ko kopakola ngo to pakola ka mafuta mais soko bengi to kotalisa yango ke na ko bouger 4 kope ya mutu ekangami et ke na pe na ko fongola isusu mutu ba vision même place muso kota ke sana bakali to bi ke mai na biso ya lupemba ezokende ko longola nyonso ya mabe ne pesa ka lupemba ingeta matonde pesa lupemba ezong sa mutu même chance ne ya 13 ans awa tozali na des envoûtements na biso des envoûtements na biso maintenant on pesa ngama liboso kuna na bien-être na habité soki panda balakisaki bien-être o esangana na des envoûtements na biso yango ezaka ka ke balobi na molimo bakoki ko déclarer na lolenge ya mabe c'est que nyonso to yoko sana nzoto eza pamba mais na molimo so muta koma ka délivrer ndela ta nzoto o baba ke bituma molimo bunda na molimo soko ke quelque part o mo bako biso bilo na nzoto ko magie po bituma molimo bunda na molimo biso to sala ka parfum te huilité to utiliser mai to utiliser mabele to utiliser likasa nzete to pesi mutu ndenge molimo ezo to adisa biso muta senya biki neti nga penza bakisi na biso o ezate ke na vandi na tangi lango
mais ezali molimo ya mvuluzi kimbangu elona ya kimpande bato adisaka ke zwa likasa o zwa nzete pesa mutu asali nini abiki eza différent na mutu ake kotanga peut-être bokoko zwa nzete ozwa kisi osangisa mais biso eza ke molimo ndenge etwadisaka nga yango moni tosaka bakisi oyo mpe ezokende mokili mobimba bato bazotémoigne mpo nayebi ke toza na témoignage ya malamu ya mabe te toza na témoignage ya malamu mpo mutu nyonso tu na se na moi oyo azangaka mabe te me nga pene na nzela ya batraitement na nga meme ya baprophétie na nga mutu aza mosika naza na batémoignage ya mabe te oyo totalisaka bato toza nayebi ke kuna mpe kote kuna mbuta déjà explikaki biso badiabete toza na baka ebele oyo totraitaka me tokoki kobimisa yango awa te mpo émission eza ntango na ntango makambo mosusu na midela telefone toyebi ke tokoexplike bato baopasa baproblème bamari de nuit nazobimisa bana basi nyonso tu oyo akóma na ménopause wana oloba bokoyelanga ata 4 10 pa basoda botelemisi na journée moko mutu aza na besoin ke akoma dans la ménopause mais alinga zongela na susu komona ba règle na ye alinga zongela na susu kobenga obenga ka numéro mama kitambala na journée moko eza aux États-Unis oza wapi soka ozwi traitement na journée moko ozongeli penza ba période ni akibo mwasi normal na bibasi nyonso o makila bango katana o aza na posa makile zonga bota benga numéro mama kitambala eza peno koyela ngana ba garde du corps ba telemi wana tolobi journée moko ozongeli kibo mwasi na yo matondo mbuta matondo tokomi na suka ya émission na biso matondo bolandaki biso ne bandeli na suka tozaki accompagné na ingénieur en père ozaki wana Wilson Malumba pourquoi pas kopesa salutation na maman Bibi Cheou na dota la biso papa ya Ntsongo la reine du royaume topesi bambote belé topesi mbote na maman Lukoki mbote na tata mwasi ya bana Neli Mokela mbote na bambote na baya nyonso olanda biso mokili mpona lelo tosina ni tokutani au prochain numéro avec le même plaisir matondo na bino ndenge boyamba biso malamu epa na bino to présenter émission oyo tokutani au prochain numéro ba question na bino ba numéro ezali affiché to pe na ba commentaire maman zali wana pour répondre oyo pe ya biso to répondre bino to répondre tokutani au prochain numéro bye bye ndeko ya Congo biso batutomi tunaka mingi mission na ngai ezali nini na mokili tala na buku oyo nzambe apesi ba révélation epaya mama Mayuku Ndinga Yvette awa maso papa Kimbangu alobaki ezali na kati okoyeba tina nini oyaki na mokili na livre oyo ekomami lolenge kani kokota na ndaka na yo topinga biso plus 243 89 29 36 668 ndeko ya Congo